Rendez-vous d'excellence Sangisaka Mbonda école la bilo bandeko obo pesa rabiso confiance na fidélité parce que tout ça rabiso tout to pesa bilo ba information moko si et à temps réel mbote ko Kinshasa mbote Congo Brazzaville na ba diaspora partout bisika bozali pe mingi mingi na bandeko na biso obo bazala kati ya Canada mingi mingi na Québec. Avant de faire l'édition de l'édition, il y a mon colonel, bon, comment est-ce que ma grande ligne édition vous allez composer, les premières mai, ils allaient jouer mon coach chômé et payé, puis ministre, il y a emploi, travail, puis prévoyance sociale, à Bétissi, mon message qui toque au outil qu'on a fait pour les éléments OK. France, en limite, accompagné République démocratique du Congo pour le coach qui n'est pas de la partie S, il y a Mboka, sur le Bamaki, la conférence de presse au Bazaki, la Mboka, Félix, Antoine Tsekedi, Chilomopé, beaucoup d'éléments OK, Bana Tchang, difficulté donc en tout cas ba bola ba kokatsa ba passerelle mimi na boulevard Lumumba atako ba tongela bango yango Moteli sous pour en lettre formali édition de l'édition élément oboye baké journée le 1er mai à la République démocratique du Congo et Zabongo célébrer na signe moko ya compassion la bande de la mission dans la partie est la République démocratique du Congo bazali victime de l'agression rwandaise mais ezali pe et chometo na élément avec ma force détail. Ndeko ya Congo, bondi melangai ke date ya le 1er mai ya mvula nyoso mokili mobimba basepelaka journée internationale ya musala oyo oni abimisa. Mais awa la République démocratique du Congo sous le haut patronage ya le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo journée oyo ekozala célébrer la compassion na bandeko na biso ya partie est ya mboka oyo baza victime ya ba violence ya ba massacre ba pillage ya biloko na bango na ba ressources naturelles. Esengeli boyeba ke thème ezabongo promouvoir l'emploi et le travail décent dans un monde en mutation. Selon notre moko ya information et secrétaire général ya emploi na travail, mwana mboka Dona Baruna, édition oyo ezala contexte moko particulier pour la République démocratique du Congo. Oyo aza jusque là qu'on continue la bagarre d'agression la partie est nango et surtout que même la partie misala ezala ko beba makasi. Na yango awa donc na niveau national ezabongo pena sécurité na âge ya musala. Célébration de journée oyo eza occasion pour na ba travailleurs congolais ya ko témoigner solidarité na bango liboso ya bandeko na biso oyo baza la partie est ya mboka oyo baza la participer comme la bango surtout ba action gouvernement national ndenge aza engagé ya koluka kozongisa kimia na partie wana yango pe biso. Tobetisika Kamonda. Toti Kaleta Canada, c'est le 1er mai aux journées Moko Chomé et paix à la République démocratique du Congo Bodimelangake. Ministre emploi, travail et prévoyance sociale. Mon nom est Kaprodi Ndoussi à la ce message de propos recueillis à écrit de Mateta. Mesdames et messieurs les travailleurs, mesdames et messieurs les employeurs, chers compatriotes, à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale du travail ce 1er mai 2024, placée sous le thème international « Promouvoir le travail décent dans un monde en mutation », nos premières pensées vont à nos dignes camarades travailleuses et travailleurs qui nous ont quittés et pour qui nous gardons le meilleur souvenir. Ce jour rappelle la répression sanglante sur les travailleuses et travailleurs suite à la manifestation organisée en 1889 à Chicago aux États-Unis en vue d'obtenir de leurs employeurs les meilleures conditions de travail. Depuis près de 3 décennies, nos compatriotes, principalement de la partie est de notre pays, tombent sous les balles du fait d'une guerre injuste nous imposée par les ennemis de la République, priva le pays d'une bonne part de ses ressources humaines et naturelles indispensables à la croissance économique. D'où le thème national choisi, paix et sécurité, gage pour la promotion de l'emploi.
En effet, la crise humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, caractérisée entre autres par le déplacement des populations, impacte négativement l'organisation du travail et la protection sociale des travailleurs et de leurs membres de famille. C'est pour cela que le président de la République, chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends de vibrants hommages, ne ménage aucun effort pour restaurer la paix à l'est de notre pays afin de soustraire la population de cette crise qui a trop duré et l'orienter vers le développement durable. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azaki na France akutanaki na homologue na Emmanuel Macron babetaki masolo ebele ya makasi mingi ezali ya renforcer axe moko Kinshasa Paris ezali kitoko tolanda elema ona ba détail ya makasi. Mwana ya Congo ndenge kaka boza komona pe koyoka rythme ya fanfare oyo eza kobeta yango nde eza ko-annonce kokota ya couple présidentiel ya République et démocratie du Congo na terrain ya Palais d'Élysée esika wapi couple présidentiel ya France bayambaki bango avec impact na idéologie na cadre ya ba relation bilatérale ya kitoko entre les deux grands pays francophones ya mokili. Après koyambana wana, le président Emmanuel Macron na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo babendalaki na mwa pene na cadre ya séance de travail moko bilatéral. Visite oyo eza na contexte moko particulier, surtout na cadre ya guerre ya agression oyo eza koleka la partie est ya République démocratique du Congo. Esalaki ke ba président oyo mibale bazwa temps ya kosolola mingi na domaine ya sécurité pe ya culture, éducation na santé, ba infrastructure na environnement. Devant ba panzi sango, Emmanuel Macron alakisi ndenge makambu eza kotambola na bokutani na bango, surtout la respect ya souveraineté ya République démocratique du Congo. Nous voulons défendre la consolidation de la souveraineté de votre pays. C'est l'objectif de notre excellente coopération de sécurité et de défense. Le ministre des Armées se rendra donc prochainement dans votre pays sur la base des échanges que nous avons eus pour consolider en particulier les initiatives en termes de formation, mais aussi capacitaires que nous pourrions prendre pour renforcer justement cette souveraineté. C'est ce qui s'est manifesté à travers notre soutien à la création d'une école de guerre à Kinshasa, par notre appui à la formation d'une brigade de combat en jungle de votre armée. Cette dynamique, nous voulons la poursuivre. Elle est clé, y compris pour donner une crédibilité à ce partenariat minier et au retour plein et entier de votre souveraineté dans toutes les régions de votre territoire. Et c'est pourquoi nous voulons être à vos côtés pour ces objectifs de défense et de sécurité. Enfin, votre visite intervient, je l'ai évoqué, dans un contexte particulièrement tragique pour le peuple congolais. Nous en avons évidemment longuement parlé avec le président à l'instant. La population de l'Est de la RDC souffre depuis maintenant 3 décennies des conflits armés, des déplacements de population et des ingérences étrangères. La France continuera à se battre pour qu'elle ne soit pas oubliée et qu'une solution soit trouvée. Et vous recevoir, passer le temps que nous avons passé à parler en détail de ce qui se joue, c'est aussi redire très clairement qu'il ne peut pas y avoir de double standard et que nous qui défendons l'intégrité territoriale en Europe, nous la défendons aussi sur le continent africain. Dans ce contexte particulièrement douloureux, je veux évidemment réexprimer notre solidarité avec le peuple congolais et rappeler ici la position de la France. D'abord, la France ne transigera jamais sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Ensuite, nous n'avons aucune difficulté à pointer les responsabilités. Je vais le dire avec la plus grande clarté possible, la France condamne fermement l'action de tous les groupes armés, et particulièrement l'offensive du M23, qui doit cesser les combats et se retirer de l'ensemble des territoires qu'il occupe. Tous les groupes armés, je dis bien tous, doivent être désarmés progressivement, démobilisés. Et c'est un recours plein et entier à votre souveraineté qui doit s'en suivre. Le Rwanda, je l'ai redit au président Kagame dans un échange récent, doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais. Nangambo na epe, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lobaté pour Abimayuma. Ce qui a le plus retenu mon attention, c'est l'engagement encore plus grand de la France aux côtés du peuple congolais, surtout dans ce que nous subissons comme
guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda, qui soutient le M23. Et je pense qu'avec les discussions qu'on a eues aujourd'hui, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. On peut compter, je peux le dire, c'est un risque que je prends, mais je l'assume. On peut dire qu'on peut compter sur la France qui sera à nos côtés pour trouver cette paix. Parce que de la paix dépendra maintenant beaucoup d'autres choses, notamment le développement par l'investissement des opérateurs économiques français dans tout ce qu'il y a comme opportunité à saisir en République démocratique du Congo. Ici, on a parlé des minerais critiques, mais on a également parlé des infrastructures et principalement du grand projet d'Inga, ce projet qui me tient à cœur et qui a beaucoup d'intérêt manifesté en ce moment. D'accord, retenir que chef de l'État azongi maboko pambate azongi na bambongo ebele ya ba investissement na ba secteur lokola ya infrastructure masolo oyo etamboli kitoko ebongi ezala pe la vérité emona na yango pe biso tobetisika kambonda totika kaka kuna la France boyebake après conférence de presse wana le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo akutanaki na Sénat française basola kitoko avec un partenaire idéologie. Ndeko ya Congo boyebake na agenda na ye ya musala oyo azalaki nango na Paris, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akendeki na Sénat, étape moko importante na visite de travail oyo azalaki nango na France. Kokoma na ye na lopango ya chambre haute ya parlement français, mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambamaki kitoko epai ya président Gérald Larcher ba honneur pe epesamaki kolongwa wana mokozi ya mboka na bandeko oyo bazalaki na ye bakotaki na séance de travail purement pédagogique. Kaka ndenge boza komona la vice-présidente ya Sénat ndeko Sophie Clémence, présidente déléguée pour la République démocratique du Congo, na président ya groupe Trans-Afrique centrale ndeko Guillaume Chevronnier, président ya Sénat français azwaki temps ya kosolola mokozi ya mboka na cadre ya diplomatie parlementaire. Bazwaki pli d'INRP et silaki na signature na livre d'or la chef de l'État congolais na ba membre ya délégation na ye. Asalaki pe bongo la chambre basse ya parlement française. Ba délégation nyoso mibale basolaki mingi na cadre pe ya expérience parlementaire française na coopération parlementaire entre bamboka nyoso mibale. Na cadre ya démocratie esengeli boyebake France azana ebele ya kopesa tope ya kolakisa la République démocratique du Congo po aye bako batela démocratie la kitoko yango pe biso tobetisika kambonda. Si réellement vous avez la besoin vraiment de faire un reportage mon purement professionnel, il y a un mariage, il y a une église, il y a une activité politique, il y a une sa confiance dans mon école agence on sait le format reportage mon la qualité mon professionnel et continue à souvenir ya malunga la bombe on a d'autres éléments avec un partenaire idéologie. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na Mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio.
Direction Assemblée nationale Bébake répond à dépôt à ma dossier dans l'Assemblée nationale répond à ma candidat au bureau définitif la institution Oyo et puis elle s'est montrée à député Ebele Koutou Bazako accusé mon amour Christophe Mbosso Kodia au Azali président du bureau d'âge dans ma manœuvre politique peu la cinquième implication la chef de l'État pour respect la calendrier et Zalaka Kanenge et Zalaki publié tous les éléments au signé Medina Kambembe. Ndeko ya Congo, bondi melanga ike, élection na installation ya bureau définitif ya Assemblée nationale esengi ezelana numuke, nenge kaka Pepe Christophe Mbosso oyo azali président ya bureau provisoire abetelaki yango mbonda. Esengelaki depuis mokola mercredi 1er avril ba candidat ba banda masolo mais décision ezake et commis repoussé na date moko oyo e balina luté. Ba raison ezana communiqué oyo balobaki ke ezana absence awa na ville province ya Kinshasa la capitale ya ba député nationaux ebele mingi kati ya ba député oyo babimaki depuis mokola lundi bazalaki na ba province po bazana ba élection ya ba sénateur na ba gouverneur et surtout que ba député ebele bazalaki pe ba candidat. Donc jusque là bazaka kalba province nandu bazongi te. Pour ba député ebele ya majorité na opposition bazako lobake rapport oyo eza atala fondement légal bon côté. Rapport oyo eza décidé na bureau d'âge eza kaka ba manœuvre moko ya politique po na kobebisa etamboli ya ba institution ya mboka ndenge moko ya ba député majorité abetelaki yango mbonda. Acte ya kotika candidature eza likambo ya mutuye moko. Donc ekoki jamais ko engager institution Assemblée nationale donc eza ba combine politique d'où il faut pas koyebake mboka eza agressé. D'après président ya opposition parlementaire mwana mboka Christian Mondo présence ya ba député na ba élection ba gouverneur na ba sénateur yango ndete eza ba raison fondée pour la ko reporter ba dépôt ba candidature pour na ye opération oyo eza po na ba député oyo bandimi kotikala na hémicycle topé na Assemblée nationale ko reporter yango eza ko perdre 2 ou 3 semaines à l'Assemblée nationale. Président du groupe parlementaire ensemble, Azako Senga, implication chef de l'État pour a interpellé président du bureau d'âge, mon amour Christophe Mbosso, la question Oyo. Christian Mondo a recommandé, na bureau d'âge, Basili Samisala, bureau de définitif de l'Assemblée nationale, la respect du calendrier Oyo est qui publié le 28 avril. Yango Bebiso. Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise vraiment champion de l'Italie social en la Qatar République démocratique du Congo avec 500 fois congolais à Pambasoki vous allez vraiment couper ça par jour et que permettre que la fin de l'année il y a libota na bo sepela kitoko pe oku ya mvula ba couper ça ba cadeau ya ndenge na ndenge surtout ba maman et mon bongo topé na ba de surtout on va besoin ko vivre kitoko. Ndeko ya Congo, papa, mama, elege, tangu esi ebelemi, yo moto oyo ozali kolala la pongi, lamu kapo, omona misala kitoko, Fondation Jonathan Sango azako sala, à travers ba service na ebele oyo, ezana katia fondation. Yeba kena Fondation Jonathan Sango, à travers FJS devise, nan 500 fois pamba par jour, et kosala ke, na suka mvula, Yona libota na mobimba, bolia, bomela, pebo fete kitoko. Tala ba oyo, ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango, ba fete kitoko, vula oyo e utiko sila. Asina sepe ndenge to biloko, mbongo biso to pesaki. Na biloko to zi, eza ndenge moko te. Po biloko to zi, eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki. Ça ont lancé ba mo ba moni. Et donc, on a osé le kuta. Mais c'est une bébé, baya vraiment tout sangana. Pour le lobby, nous fait la force. Et bongo, la cadre de formation, wana kutu, la na yo pongi ba bébé po, ba formation eza ebele lokola, make-up, na misala ya ndenge na ndenge. Na oyo etali kozo mosolo. Pona yo moto ya mombongo dimela ngaike soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bande kwa basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sango
kovivre na lisanga ezalaka malamu. Pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie. Na Fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yebake oza mobimba. Fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sangu Congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani. Mutu akosabinote presque ba gouverneur na ba sénateur o ba oti ko voter baza ba membre ya famille politique ya pouvoir donc ya union sacrée to ba proche union sacrée. Il faut deuxième année à mon mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en tout cas to mona misala ki toko ebiba parce que mutu akobloquer bien sous azalité parce que si que bon gagner vraiment ba institution surtout ya mboka avec impact na idéologie congolaise c'est là à mon vraiment clarté dans élément o. Ndeko ya Congo bondi melangai ke tous les gouverneurs ya ba province oyo ba utaki ko voter bango le 30 avril baza ba membre topé ba proche ya plateforme politique ya pouvoir union sacrée de la nation. Sur 19 dirigeants sika oyo ba kose ba province boye bake 12 baza ba indépendant, 2 ba membre IDPS, 2 ya AB ya Sama Lukonde pe 3 baza ya Ardef et allié ya Jacques Kabula avec 4 films Soukapé ANB ya Gilwando. Mais koyeba ezake bango nyonso na ba indépendant baza ba membre topé ba proche ya union sacrée de la nation. Ba indépendant eza ba oyo Mike Mokeni ya ba Ouele, Jean Bakomito ya Ouele, Joseph Moïse Kambulu ya Kasai Central, Grace Kwanga ya Congo Central, Daniel Bumba ya ville province ya Kinshasa, Willy Bitwisila ya Kwango, Iron Van Kalombo ya Lomani, Moïse Moussa ya Maniema, Jean-Colin Makaka ya Mongala, Michel Mobonga ya Site Ubangi, Christian Kitungwa ya Tanganyika, Paulé Lendongolia ya Chopo. IDPS ye azuka kaba province ya Kasai donc Christian Mukenipe, Kasai Central ezabongo Jean-Pierre Bouebois. Abe Azui Olomami na Marmonte Banza. Pe Victor Kitenge na Sankuru. Province ya Chopo eza dirigé na Armayambe ya ANB. Lualaba ezabongo Fifi Masuka A24. Au Katanga ezabongo Jacques Yaboula Ardeve et allié. Na Oyo était le province à Kivupo. Kuna deuxième tournée écosalement. Des membres union sacrée bakowele la ezabongo Jean-Jacques Pouroussi ya FDCA na Émilie Soumaïli ya INC. Koke de la Sénat. Kuna nde opposition azui. Moi ba siège il faut boye baké. Ensemble pour la République ya mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe. Bazui 3 sièges sur 84. 81 oyo etikali pouvoir ne ba récupérer yango na union sacrée bakaboli yango na IDPS AB AFDCA INC avec 4P MLC 27 sièges nde ba indépendant bazui IDPS azui 11 AB na AFDCA bango baza na 5 MLC INC avec 4 baza na 4 ba regroupement politique misusu bango baza na moins de 3 sénateurs na kati na bango yakoyeba ezake ba élection ya ba sénateur na ba gouverneur ezalaki organisé te na ba province lokola Kwilu, Équateur, Mai-Ndombe, Ituri pe Nord Kivu. Ba raison eza ebele oyo seni apesi lokola sécurité administrative pe juridique. Donc bande ko ba province wana esengeli bazala kaka patient po nyonso ekosala kaka po bazo ba gouverneur na ba vice gouverneur pe na ba sénateur na bango yango pe biso. Tebetisika Kambonda. Le 17 mai, vous la Okakaboye Bakela mission qui comme Kukonda avec Ekozala Bongo. Activité Bongo Mounene, top événement Moura Makasi organisé. Dans les amis de qui Congo. Alors, ce qui est dit, Otanga Kuna, Osala Kuna Topé, Oleka Kuna, Luka, on région de Bango pour Congo, on peut Ekotaba, en ligne d'activité et surtout que, parce qu'il faut pas qu'on boule pour le développement et mission qui Congo Kukonda vers la province de Kwilu Mingi la Bagata. Comme ça, il faut avant plus que le 17, c'est très sérieux. Il faut déjà des préparatifs pour notre Congo. Ndeko ya Congo, boye bake ekoinda mabe avec impact na idéologie. Bokolo ya le 17 mai 2024 na mission qui Congo Kukonda ve oyo eza na territoire ya Bagata la province ya Kwilu. Bondi melangai ke
basangani pe babimisi structure moko kitoko na kombo ya les amis de Kikongo. Na yango il faut boyeba ke deuxième anniversaire oyo bakani ko fete yango na mabele wana avec impact na idéologie. Bino moko oyo kambonda oyo ndenge nini ebetami kitoko. Réunion à l'Eleza qui pour na kozwa ba décision on a descente na biso puisque ça presque dernière réunion on a descente na biso Kikongo. Yango toaki kosisa ba makambo nyonso tokoki kobongisa on a descente na biso. Kikongo ezali neti base pépinière pour na biso bato nyonso tout na kati ya Congo même na monde entier. Bana nyonso ya Kikongo oyo nyonso ya atanga na Kikongo asala na Kikongo to pe oyo ayebi Kikongo tozo rassurer bino que les 17 makambo nyonso eza ya malamu. Ah oui, yo moto oyo oyebi ke otanga kuna obotama tope oleka kuna ngonga yango ekoki oluka kosangana na bandeko po kombo na yo pe ekota na cadre ya développement ya mission Kikongo kukonda ver. Boyebake ba préparatif ya masolo ya le 17 mai eza koleka kitoko mingi soki olingi ozwa bango benga bango kaka na ba numéro oyo ozali komona pe okozwa bango mobimba. Masolo oyo eza kokende kitoko makasi yango biso tobetisi kaka mbonda. Aka viva viva, aka viva 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 viva, toujours en avant. En tout cas, la souhaite bon voyage. Merci. Samba ilubesu. Kwenda bote pesa bonus tu bote mona tawala ke bote. Officiellement, la casque à bleu, Monisco a signé Bissana, donc à l'euro vraiment kuna, la province ya Sud qui vous donne à Rosal Soukuna Tetos doit pour recueillir au signé écrit de Mateta. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo cesse ses opérations dans la province du Sud Kivu en ce 30 avril 2024. Le choix de cette date n'est pas fortuit. À la demande du gouvernement de la RDC, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé du retrait de la force de la MONUSCO de la province du Sud Kivu en ce 30 avril 2024 dans sa résolution 2717 de décembre 2023. Ainsi, le Conseil de sécurité limite la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri à partir du 1er mai 2024. La responsabilité de la sécurité et de la protection des civils incombe exclusivement au gouvernement congolais à partir du 1er mai 2024. Tout le personnel en uniforme sera rapatrié d'ici le 30 juin 2024. Les contrats de la majeure partie du personnel civil arriveront à terme à la même date. Il ne restera qu'une équipe résiduelle de personnel civil chargée de travailler sur la transition au-delà du 30 juin 2024. Une partie du matériel appartenant au contingent sera rapatriée. Le 29 avril, les casques bleus chinois ont fait don de matériel d'une valeur de plus de 7 millions de dollars à la RDC, principalement du matériel de génie civil et aussi la katia basona na biso comme passe comme particulièrement population tsango manqué bâtir bango ba passerelle ba respecter au katia boulevard na ba norme o esengeli to ba rater pourquoi tout ça élément aussi Benjamin Kilunga ba congolais ebele ba yebaka na bango ko respecter mibeko ya mboka te ata bakonzi ebele oyo bazali badécideur a na ville ya Kinshasa botunanga nini komona bango kutu batambolaka na bango sans unique moto kuta koloba na bango azalaka te mais loko tokamwisa biso population ya masina ya Kimbantseke njili kokatisa na bango mingi na baséparateur oyo ezali kopesa pasi makasi botala awawa tozali na Pascal mama oyo bozali komona azali mokolo tala papa oyo azali kokima mbango tala kutu wana amati likolo toyebi te soki alinga sala kebo to asala iko Coca-Cola ngana yo toyebi te tango biso mbonda ekoto kitaki boyoka population ndenge balobaki na mikro na biso eza mabete eza avantage na biso moko mais parmi tout comme ça tozoyaka ndemo mabe
oya kolinga katisa boye lelo soki mutuka etuti ye wana leta aloba yebi wana te mpe boya tokatisa awa batia tosoti mutu akona mpo toleka na likolo yango omonaki lelo soki mutu etuti mutu aba leta deja alobango oyo aza kuna te wana eta makambo na biso motali biso moko me balakisasa bayoka te batiela biso deya esika kokatisa eza kuna me bato baolingaka kokatisa na ndenge ya kikose esika boye kokatisa eza malamu te papa so batuti yake perte wana etaleli leta te tozosenga na population ya Masina Njili Kimbanseke boyeba kozwa so ya ntoto na bino po vi na yo eza vi na yo yebela tala ndenge tokomi na suka édition na biso ya mokolo lelo me tokosisango bote sapu otato yebisa bino bagrande ligne oyo ezalaki na kati ya édition yango boyeba ke le premier mai ezali journée moko pepe chômé mpe ministre ya travail emploi et province sociale apesi message na cadre ya journée yango mpe bozwaki élément oyo force andimi koaccompagner république de moitié du congo mpo kina ekota la partie est ya mboka na biso mpe lisusu bozwaki élément oyo malgré batina balachango passerelle mbe balinga bango katisa yango te babangaka boulevard totoyebaka te pourquoi awa nde toboucle complètement édition na biso ya bokolelo onga alade na présenté yango avec impact na idéologie avec beaucoup de professionnalisme mpo boza vraiment bainformation ya solo mpe na ntamboka ya maloka boyebaka esima ya caméra montage réalisation misala kitoko ya mwana mboka igrida mateta mais beaucoup de gens qui s'abonnent et bien la chaîne YouTube la mission monde école officielle P bien la activité la mino to collègue qui s'appelle la prime encore promotionnelle dédicace spéciale la maman Jackie Chamala Makuta bolonga ya docteur Blaise au bas de Québec dans Canada en tout cas bolimo la mino ko apambola mino vraiment ekele boso et surtout que tu dis que ba kamera mingi ezoko la mvula awa mbonda école à travers bino. Donc prochainement ce collège a zomité de bonne fête la bande surtout va la misala à la carte de la République démocratique du Congo na mokili mobimba biso monde écolo donc prochainement ce collège a zomité je vous aime beaucoup plus bye